nyonso eza pete po aza awa. Nyonso ekangami na kondima. Non seulement le faire, mais qu'il veut le faire et qu'il le fera. Le mot peut ou l'expression Elobeli akoki ne peut pas être remis en question. Il peut tout. Il peut ressusciter les morts. akoki Il peut kusekwisa rendre la vie aux aveugles. tokutia mutembe te Il peut tout. akoki kusekwisa akoki kupesa bomoi na baye ya lolanda. Notre question est seulement de savoir si Mutuna nous na pouvons biso croire, mutuna na biso ezake eske tokondima comprendre, tokososola ke yese akoki kosala yango et qu'il veut rester fidèle à sa parole. ye alingi atikala sembo na liloba na ye Il ne peut pas autrement. akoki kosala eloko mosusu te. Je vois que nous avons de la visite. namoni bato baye kotala biso Nous nous réjouissons toujours tozosepela de la patience ntango nyonso na de nos bozeli frères et sœurs na bandeko na biso mibali mpe basi qui doivent s'occuper sans cesse des visiteurs. oyo bakoki kosunga baoyo bazoya kotala biso ntango nyonso. Mais celui ou ceux qui en ont l'expérience et qui savent bien le faire, ça leur fait du bien. baoyo Mais recevoir, bamesana inviter, koyamba bapaya bien pour quelques jours. eza kitoko mpo na mikolo On mpo bango bayebi ndenge nini ya arrive koyamba jusqu'à une bango. semaine, ça devient difficile. Et si ça dure plus longtemps, ça peut aussi devenir pénible. soki Mais nos frères, semaine na pamba moko poso moko ekozala mindondo mais soki omeli ntango molai mpo na bapaya ekobeta mpe mindondo makasi. tous les frères et sœurs sincèrement du fond du cœur, ce n'est pas bazongisi matondi na bandeko banso mpenza vraiment na motema nanga mobimba dans la chose, pamba te eza pete te koyamba bapaya. néanmoins, nous vous souhaitons tous kasi très atako cordialement bongo totombeli bino boye malamu possibilité d'accueillir les visiteurs, de les tozala na makoki de prendre soin ya koyamba d'eux, de bapaya savoir qu'ils se sentent kolalisa à la bango maison. kozwa mokumba na bango. Que bientôt les frontières seront ouvertes toyebi te de sorte que bafrontiere kala mingi te les personnes ekofungwama pourront traverser comme des oiseaux du ciel bato bakoki sans kokatisa voir ngambo na parvenir, ngambo sans lokola devoir se bandeke soumettre na à likolo des contrôles particuliers. kozanga Un kontrole frère m'a bango raconté de première main tout ce qui se passe en Russie nyonso ezolekana na Russie et de quelle manière la liberté et le changement, oui, voir le bouleversement nyonso que l'on aurait cru impossible oyo ezolekana bipai biso na Russie de leur cours. na kumonaka bouleversement ezosalama A raconté comment eza pasi. traverse la frontière ndeko alobeli biso avec un grand nombre de cassettes ndenge nini bazokatisa avec les bafrontiere prédications que frère Schmitt, na bakasete ebele je peux le dire, na bamate oyo ndeko frère Schmitt Smith souhaite toujours azalaki kosala son nom ne soit pas mentionné, mais la Bible kasi dit que nous alingaka devons te ke considérer kombo na ceux ye qui accomplissent le eyebana travail parmi nous. kasi bible elobi Vous pouvez totanga mpe kombo na baoyo bazosala mosala kati na uniquement biso. conformément à la Bible et que j'adopte également ce point de vue. ngai mpe nasepeli bongo Reconnaissant d'avoir des mpona personnes en Russie, en Pologne, en Tchèque, kotiaka kombo na bato baza kosala mosala de nous avoir eza na Pologne ces personnes eza dans na ce Tchèque pays. Dites tous Amen. kozala na bato banso na kati ya bamboka wana toloba biso iyo En Afrique, Amen. c'est habituel. na Afrique eza momesano Joyeux et dit, alors soki eloko moko ya esengo elobami bango nyonso to amen. revenons à ce voyage tozongela na mobembo et à l'accompagnement que nous avons reçu. ya bokambami Pour nous, oyo toyambaki bon, nous nous attendions à cela. biso toza kozela nango mpe toza kozela Comme les gens qui priaient pour que Pierre soit libéré. biso Et lorsqu'il frappa tozali la porte, lokola bato il oyo pensait que c'était un ange. bazali kozela Avez-vous bien lu? ntango baza Il kobondela pensait qu'il était encore en kasi prison. ntango toyoki baza kobeta ekuke Il était là et frappait à la toyoki lokola ezali L'ange petelo dit bien que lorsque nous oyo passons azalaki de na l'autre côté, ici, na nous frappons boloko toujours nous-mêmes
kasi angelo asalaka lokola bato baza na ngambo wana kuna awa biso tozo kobete kaka na ekuke se présente à la porte, nous n'ouvrons pas la porte. Nous courons alors à l'intérieur et disons, écoutez, quelqu'un frappe. awa moto abeti ekuke tokoyoka kolobake tokima topota mbango tikino na ekuke wana ezali petelo te kasi ezali angelo na ye esengelaki bazela petelo kasi basutukisi bango na makanisi na bango na bumutu na lolenge ya molimo na poko ya motu moko molingami alobaki na moto ya 15 alobi na nga soki botikelaki incroyant na mpona likambo oyo elingi ezala malamu kasi nalingi naloba ebele na likambo oyo te esengeli biso toyekola mingi moko na moko azala na limemia ya kotosa oyo bato balobi kasi ye Nzambe atie biso lokola basambisi te kasi bandimi bamonaka kaka bango nde esengeli basala bamosusu te kasi wana pe eza pe mokumba na biso te tozongana na Russie nasepeli na motema na nga mobimba bandeko bape basi bayeba tata na ngai abikaki kobongola motema na ye na Russie na etumba ya liboso ya mondial. Bibik oyo ewumelaki ewutaki kuna na este tosepeli ete Nzambe azobongola bato motema lisusu lelo oyo na ndenge wana. Je n'ai jamais été tenté ou bien je n'ai jamais souhaité saluer un chef d'État. J'ai salué quelques diplomates au cours de mes voyages. Natikala nata komeka te kopesa mbote na bakonzi ya mboka kasi nazolobela ngo te kasi moto oyo nakolinga kopesa ye mbote banzi ete Nzambe akobatela ngai na lolenge ete nyonso esengeli eya eye na ngai nyonso wana kaka poto nasakola sango malamu na mboka na Russie. Bato banso batombola maboko biso banso tokoki kosala libiki yango na kolobaka iyo toza na nzala na posa komela toza na elaka ke tokotonda na kozwa mokano ya koloba ete nani koloba makasi te koloba lokola na kotambola na kolobela lokola motu moko boye akangami na esinga moko kasi na kosala makasi te. Nalobi yango lelo na ndeke Russe nazalaki lisusu na mokati soki na ngai ye na ntango wana naza na alobi akoki kosala eloko mosusu te. Parfois on commence lentement, puis au fil du temps, la force de Dieu et la bénédiction de Dieu viennent. Qui peut alors encore tenir debout, à moitié endormi ou être assis dans le public? Nous sommes tous complètement emportés. Koloba tango lipamboli na Nzambe eza koya moto moko te akoki koloba te tika te nkolo akomisama. Ndeko na ngai mosusu azali na sango wuta kala abete ngai lisolo na botambole na ngai na États-Unis alobi bato mosusu baza na makoki te ya komona Nzambe aza kosala kasi wana nde Nzambe asalaka makambo makasi me
munguna asalaka pote abebisa lokumu na batongo. Ce n'est certainement pas d'empêcher les gens qui marchent dans ses voies. Kasi kupekisa bato te batambola na nzela yango, kasi ce sont les croyants baza à qui bandimi il rend la vie difficile. oyo azokupesa bango bomoi Qu'il doit être. ya pasi. Sa mission, Kasi ata kubongo wana nde esekeli bandimi bazala na esika ya pasi. très bien sa mission. Il doit veiller à ce que le mensonge Bayebi malamu tout ce qui s'y mokumba na bango, attache bayebi lisusu lokuta nyonso to bato baza kosala. Kasi bayebi malamu ke Ndeko Branham balobaki na ye mwana na mutu liloba oyo eza na kati. Bato bazokoya na biro bilenge bazobenga ye mwana mboka na kobanza ete azalaki mutu. Bazoloba ke ndenge nini bato baza kobenga Nzambe monsieur. Kasi boye mopepe makasi ekozala, moto kobima na mopepe makasi. Nzambe akobolungisa makambo mosusu mpe akotyango na alima ndenge esengeli. Awa moto aza moto ete molingami kolo na biso atambolaki awa na mokili lokola mwana na moto, aza kondima te, azaki koloba ete moko te aza malamu. Mpo nini bozobenga ngai malamu? Awa na kati ya komikitisa na mokili na lolenge na bumutu azalaki awa, aza koloba na bato ete bokomisi kaka Nzambe. Ntango nakendeki kuna mpona kobongisa bokutani, nazalaki kuna bazali na motu aza kouta na États-Unis, aza kobenga adivine, ini koloba tata ya buli. Baza kogumbamela lokola Nzambe tata, azalaki lokola Nzambe tata amemonisi lokola mwana, moto wana baza kokomisa lokola Nzambe. Nayokaki ye moke, kasi nalobeli na bakengeli ya ekuke, natunaki ye solo soki moto azalaki nkolo Yesu Kristo oyo amimonisaki lokola tata. Motu wana alobela ngai ke eza bongo. Ceux qui sont grands et ainsi de suite. C'était vraiment terminé. C'était sabbat pour moi, terminé. Esukaki mpona ngai na koyoka elobeli ya bongo kubenga moto lokola nkolo Nzambe. Nzambe na biso na bomoi akobuka bobumbeli bikeko nyonso kola Mose abebisaki bavodor nyonso abwakaki yango na mai, amelisaki bango idolatrie na bango nyonso po ete batungisama na yango posa ya Nzambe, mpona posa na ye ezonyokola biso. Toza na posa na motu te, toza posa na makanisi na motu te, wana bongo ekozala libela mpona biso. Nzambe aza elongo na biso, soki aza na biso manso ekotambola kitoko.
nyonso ekozala na aliment plus qu'il ne fallait. Mais nalobaki oyo esengeli qu'il naloba en soit, approfondissons encore un peu atako bongo les pensées de Romains chapitre 4. tolobela ntina Romains chapitre 4. Vous savez que Oui. Romains 4 boyebi oloma ya minei est le chapitre qui a aidé Martin Luther eza mokapo oyo esungaka Martin Luther à trouver la foi, mpona kozwa qui lui a kondima ouvert les yeux, ya kofungula qui a miso conduit à la repentance, oyo ekambaki na qui boleli lui a fait mabe comprendre le plan de Dieu. donc amekaki kososola mongo na nzambe C'est le chapitre, c'est le livre eza qui lui a mokapo permis de faire la eza mokanda différence oyo entre la grâce et la epesa ye promesse, kosala entre la foi et la bokeseni loi. na C'est ce qui a été elaka déterminant pour son expérience na avec le Seigneur. mobeko Dans ce chapitre, na ngulu ou dans ce livre de Romains, na mokanda oyo na baloma comme plus tard, dans Paul l'épître aux azolobela yango Galates et dans koma l'épître aux na mokanda ya Hébreux, bagalati oui, dans ce chapitre, na mokapo yango dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, na mokanda ya baebelo Paul proclame simplement la vérité fondamentale. azolobela yango Nous avons bosolo déjà en partie expérimenté. tosili kobika yango na mwa ndambo Dieu nango ne justifie pas les hommes sur base des œuvres bongo que nzambe nous asembolaka bato te accomplissons. na nzela Mais ya il a misala choisi et destiné avant la fondation du kasi monde, ye asalelaka na nzela ya qui doivent kondima être justifiés afin ye aponaki uta ekala bato esengeli asembola Et bango comme frère Rousse l'a déjà lu, ndenge ndeko lusi asili il kotanga est yango écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Je leur ekomami ai na donné la gloire. sango malamu na Jean Dis-moi le verset que tu as lu, frère, afin que pesa ngai je puisse verset oyo otangaki mpo nga C'est natanga bien le chapitre 17, n'est-ce pas? eza chapitre 17 te Verset 22. J'espère que c'est le verset. Je le lis. natangi Jean yango 17, verset 22. Jean 17 Je leur ai 22 donné la gloire que tu napesi m'as bango donnée, nkembo afin qu'ils soient un oyo comme opesaki nous ngai sommes un. Amen. bazala bomoko lokola biso toza bomoko En ce qui concerne Dieu, na otali nzambe c'est une chose si parfaite. eza likambo ekokabe Oui, conclu et accompli pour l'éternité. akokisi yango mpo na seko Mais na qui suit seko son cours, ou suit ezotambola son chemin, ezokoba au kaka fil du temps, jusqu'à ce que la chose arrive à ti la perfection. kino sans na achever. eloko ngo ekóma na bobongi be Ici, au verset 13 de Romains 4, awa na verset 13 ya Romains 4 4, verset 13, en Romains 4 effet, verset 13 ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à ezali na mobeko sa te postérité. bokitani na mokili nde elakamaki te De la foi. ezali mpo na boyengebene na kondima On peut ensuite lire la suite au sujet de la loi, de la grâce et de la foi. tokotala mpe Et dans likambo la deuxième partie du oyo verset 16, etali et boyengebene na kondima Romains 4, verset 16, deuxième Nangolo. partie, afin que la promesse soit assurée à toute la po te postérité, elaka non seulement ezala celle qui est sous la assuré loi, mais aussi pour celle qui a na la libota foi nyonso d'Abraham. ezali te mpo na kati na mobeko kasi na mpo na bao nyonso baza na libota na abraham kolandisa kondima Abraham abraham a cru andimaki 430 ans avant la loi. liboso te mobeko eya 400 ans Ce que Dieu lui avait dit, oyo nzambe il a fait ayebisaki que cela serait ainsi. alobaki ke yango ekozala bongo Valu la justice de la yango epesa ye boyengebene foi. kolandisa Il kondima l'a cru. apeswaki boyengebene mpo mbate ye abraham andimaka Romains 4, verset 18, deuxième partie. romain 4 Il crut en sorte qu'il devint père andimaki d'un grand nombre de na nations. lolenge te akomaki Selon tata la promesse, telle ya sera ta bikolo postérité. ebele Verset 19. kolandisa Et sans faiblesse dans la elaka foi, il ne considéra pas que alembaki son na corps kondima te était déjà usé atalaki nzoto na ndenge esili kobeba te de 100 ans et que Sarah asili kobika 100 ans n'était plus sara à mpe d'avoir d'enfant. akokaki mpe na lolenge ya kobota te Mais kasi il ne s'y attardait pas. Cela azalaki ne lui disait rien. ezaki kolobela eloko moko te ye aza kotala oyo nzambe alobelaka ye ke nzambe alaki nzambe akokokisa oyo alobi bobele liloba na nzambe ezalaki na motuya mpo na ye wana ezali nde kondima eza bongo mpo na bato ya bokono oyo abungi akoki kotala lolenge ye aza te ata bamaladi
apesi kaka bilaka te, les a transformés en oui et amen. abongoli yango na iyo Elles pe sont devenues amen. réalité pour la gloire de Dieu. Nyonso wana mpona lukumu na C'est ainsi que c'est Nzambe. écrit. Pas sans nous, mais par nous. Banza na biso. Selon 2 Corinthiens 1, verset 20. Hein? Oui. Verset 20, nous sommes dans Romains 4, verset 20. Romains 4, verset 20. Malgré cela, Ata kubongo, il ne s'est pas laissé ébranler par la amitikaki promesse de Dieu teke par son incrédulité. aningana. Et puis le verset 20. Acha temena leka na Nzambe. Le verset 20. Il fut fortifié dans la foi. Alendisamaki na kondima. Et ayant la pleine conviction Asukisamaki. Dieu a promis Po Nzambe alaki capable aza na makoki de réaliser. ya kokokisa yango. Je pense que c'est une foi merveilleuse. Awa na ba kondima kitoko. Apporte la bénédiction. Yango nde ememaka lipamboli. Nous faisons confiance à Dieu pour tout. Ntango tozopesa confiance na Nzambe na manso. Nous ne voulons pas le limiter. Tolingi te kusukisa Nzambe te. Mais comme Dieu l'a déjà dit, Kasi lokola Nzambe asili koloba yango, qui soit impossible à Dieu, ekoza eloko moko te kozala impossible mpa na Nzambe ete akokisa yango te. peut réaliser ce qu'il a dit. Nzambe akokokisa oyo alobi. Si nous parlons ici de cette foi, So tolobi bongo na kondima oyo, vous pouvez la retrouver confirmée dans Romains chapitre 9. bomona yango etatolami na Romains 9. Voici ce qui est écrit au verset 8. Tala oyo elobami na molongo ya mwambe. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Elingi Ce oloba sont ke les enfants de la promesse qui sont ezali bana na nzoto te, baza bana na Nzambe, kasi eza bana na elaka. promis d'Abraham. Jésus était le fils promis de Dieu. Yesu Il devait être manifesté dans la chair. azalaki mwana na elaka na Nzambe, Nous, les enfants esengelaki amonisama. qui étions les enfants d'homme. Biso bato oyo po asala biso bato oyo tozalaki bana ya bato, akomisi biso bana na Nzambe. Tous ceux qui, comme lui, sont nés de l'esprit par la parole. Akomisi biso Il dit, les lokola ye, enfants de la promesse sont bao nyonso to bakubotami lokola ye. Alobi te bana nyonso to na elaka. Je vais vous lire directement le passage de Galates. Tika natangela bino Galate 3 Vous voyez le parallèle. po bomona Dans le likambo. chapitre 3 de Galates, Paul exprime Galates encore une fois très 3, clairement. Paul Je lis au verset 8. azolobela ngo Verset polele. 14. Galates chapitre 3 verset Galate 3, 8. Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par Nzambe a d'avance akosembola bapagano annoncé la promesse yambo du salut kutu par Abraham. atalisi elaka na lobiko Toutes les nations mabota manso seront bénies en toi. akopambolama na yo. Alors, pas Boye un seul peuple, mais toutes les nations. alobi libota oyo kaka te mabota manso. Aux deux passages bibliques que je voudrais rapidement citer, Natala bapassage tirés biblique de Psaume 2, moko que ete nous connaissons tous. na Psaume 2, Il est écrit dans Psaume 2, verset 8. Psaume 2 verset Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, senga ngai en possession, nakopesa mabota aux na extrémités de la terre. Pas seulement po un peuple, ozwa yango à savoir Israël, mais les nations. bobele Israel te me mabota Les nyonso extrémités de la terre. ekozala lokola libula na yo. Oui, c'était déjà une promesse dans l'Ancien Testament. Ezalaki elaka na kondima na kala Aux nations. D'autres mots, ememami mpo na bato ya mabota confirmé dans Ésaïe 46. nyonso elobami na Esaïe 46 49 verset 6. 49 verset Pour être la lumière des nations. natiaki yo Pour que mon po te ozala pole ya mabota po te lobiko na ngai ekoma ti suka na ekeke. Retournons alors dans Galates chapitre 3, verset 14. Tozonga Galate 3 14 Afin que la bénédiction promise à Abraham po te lipamboli pour les païens, oyo elamaki na Abraham son accomplissement en ezwa Jésus-Christ, mpo na bapagano kokokisama na yango na kati na Yesu Kristo recevions par la foi oyo toyamba yango qui avait na été. kondima. Et Paul continue. Je lis rapidement le verset 16. Mulongo ya zomi na motoba Galates 3, verset 16. Galate Or, 3, les 16. promesses ont été faites à Abraham zuka nde et sa bilaka postérité. epeselami na Abraham na libota Il na ye. n'est pas dit Elo- aux postérités au pluriel, elobami te ke na mabota na boyike ta postérité mais en elobami référence à un seul.
na libota na yo na kotala libote moko kotalela enikoloba Kristo. Avez-vous remarqué quelle harmonie il y a en toutes ces choses? Bomoni boyoka deja na makambo oyo. Lui, Ye le sauveur promis, mobikisi oyo alakamaki devons recevoir le bien promis en tant que sengeli toyamba Malade chapitre 4, biloko oyo alakaki passage bien connu du verset 28. Oui, na chapitre 4 28 4 verset 28. Pour vous frères, comme Isaac, 44 vous 28 êtes les enfants de la promesse. mpona bino bandeko lokola Isaac bozali bana na elaka Nous devons que louer Dieu. biso tokokumisa Nzambe Accès apesi biso nzela à son plan de salut. eske tokota na mongo nini na Nous lobiko pouvons qu'offrir à Dieu l'honneur tokoki kozongisa matondi na Nzambe lukumu mpe masanzoli mpo na ngolu. Amen. Amen. Nous ne devons pas chercher le salut par nos propres moyens. tokoki koluka lobiko te na lolenge na biso moko Et nous ne devons pas nous égarer, mais suivre le Seigneur. mpe tokoki kobunga te na kolanda nkolo. Et personne ne s'égarera en le suivant. Moko te akoki kobunga na kolanda nkolo. Après que Dieu avait sur terre des hommes qui Bana ont reçu les promesses etalisi qui ont ete été établies Nzambe awa na mokili azalaki na bato source de bénédiction. oyo apesaki bango bilaka Il y a ceux atalisi bango lokola bazali nde liziba na mapamboli. comme leur sauveur. Et pas seulement ça, mais aussi les promesses que l'Esprit Liziba na mapamboli mpe elaka ya molimo mpe epesemela mpe bango toutes choses, même oui, les pamba choses te cachées molimo akotondolaka makambo ata oyo ebombami annonce ces choses mpe aza kosakola makambo oyo à venir. makambo oyo eza koya Révèle les choses passées, aza kotalisa makambo ya kala et il atalisi mpe makambo ya sikawa met en ordre mpe les unes avec les autres. azotalisa yango na alima nyonso Nous te. avons dit assez souvent tolobaka il n'y a mingi jamais mingi eu de temps où le plan de Dieu a été révélé de manière aussi puissante. ngonga moko te etikela kozala Nous avons le grand oyo privilège mwangu na Nzambe etalisami na motindo ya boye Seigneur, boye toza na litoma munene epa Nzambe de nous avoir inclus dans ce ndenge plan de akotisi salut. biso na mwangu na ye na Pas lobiko. seulement des Amen. contempteurs ou des observateurs, tozali kaka batali te nous puissions participer à kasi ce que Dieu fait. akomisi biso na oyo ye aza kosala na ntango na biso La grâce pour Ngolu. l'Église et pour Israël. mpo na La eklise part pour l'Église et pour notre part Israël. pour Israël. oyo Tout est Israel déjà akozwa contenu na dans oyo les Israel Saintes akozwa Écritures. Et oyo chacun biso mpe tokozwa selon ce qui lui a été destiné ezali recevra bobele oyo et fera baoyo Nzambe l'expérience. akanali bango nde bakosala libiki yango. Nous avons été destinés à tokanamaki connaître, à croire, mpona à koyeba expérimenter les mpona promesses que kondima Dieu a faites mpona pour ce temps, kondima pour kobika l'achèvement bilaka oyo Nzambe apesi na ntango oyo ya suka. Nous croyons que nous avons été destinés par tondima Dieu ete à Nzambe connaître, apona biso à kala croire mpona et kondima à faire l'expérience mpe te tosala libiki tel qu'il l'a promis. ndenge dans sa alaki parole. yango na kati ya liloba na ye. Il en a toujours été ainsi ezalaka bongo et il ne peut en être autrement aujourd'hui. ekozala ndenge moko mosusu te lelo mpe La lisusu. parole qui avait été écrite à son sujet. liloba oyo ekomami na ntina na ye L'accomplissement, nous nous ekokisamaki. référons aux passages de l'écriture qui ont été mentionnés pour nos jours. lorsque le tokoleka prophète et na les makomi apôtres en oyo ont parlé. etalisamaki mpo na ntango na biso Autrement oyo dit, aujourd'hui, ntango cette basakoli écriture s'accomplit na devant bantoma nos yeux. baza kosakola Cela doit yango. arriver. tozali koloba ete C'était ainsi autrefois, likomi oyo c'est ainsi aujourd'hui. ekokisami Dieu lelo lui-même. ndenge ekokisamaki kala lelo mpe ezokokisama. Dieu tient ses promesses. Il Nzambe asimbaka bilaka na ye. Amen. ne sera jamais dans la confusion, mais au moment où Nzambe atikeli kozala na bulu yeke te il fera tout ce qui est juste. me ntango ngongo kobeta akosala oyo eza sembo oyo eza malamu. Dans Hébreu chapitre 11, Hébreu 11 il est question au moins 20 fois de la foi et de balobeli mbala tuku mibale kaka na kondima na elaka. Oui, c'est le thème tout au long du chapitre 11. Et lorsque ezali mokonzi yango bazolobela yango na chapitre nyonso to ya 11e. vraiment le comprendre. La foi est une révélation. Kondima Pas ta révélation ou la mienne.
ezali emoniseli kasi emoniseli ya yo te ou bien ya ngai te kondima oyo ya bule eza lokola epai na Abraham oyo Abraham andimaki likolo ya bilaka oyo Nzambe ye moko apesaki atako nini ye ya kotikala kaka ngwi na bilaka oyo ya Nzambe kumisama ezala kombo na ye amen. Totelema bongo tosambela o Nzambe na ngai ngolu na bofungami opesi biso kolo toza biso banani pote otolobela ntina ngolu na yo boye non pas comme autrefois sur la terre mais maintenant depuis le ciel. Et si ceux à qui tu as parlé depuis la terre n'ont pas échappé, comment échapperons-nous qui t'entendons aujourd'hui précieux par ta parole? Toko échapper soki tondimi yango te kolo longola oyo nyonso to motema ekenze obstacle nyonso te ya mike pote kondima na biso etia makati na bilaka na yo amen kolo elongo tozongisilo matondi amen mpona poko na lelo mpe na oyo nyonso sili kosala na oyo ezosala lelo oyo mpe okosala tike na bosukisi ya mongo na tobondelo mpona Union Soviétique bakambi na bango banso Europe mobimba topambolaka baboto nyonso to na kombo na Yesu tika te lipamboli na yo ekita na bao nyonso babengamaki baozela oyo ya yo oya bondele mpo na Chine na Mongolie na bao banso esengeli loba ezwa bango tika te yango esalama kaka sikoyo tondi yo nyonso na motema na biso mobimba na ndenge otindi biso mosakolo na yo soki ye te mbele tososoli bokambami te mbele tozwi nzela te oyo yo olaki biso na ntango oyo nkolo osali biso mawa otalisi biso tomona bongo tokoka kolanda ye tolingi ozala na biso ti na suka pambola biso pambola mpe mokola samedi na dimanche esengo epakoli mono na mafuta ezala elongo na biso bandeko na biso basosolo ete bayebe ete bato baza bayambi mpe bomoi na yo nkolo pambola bandeko banso na bandeko basi pambola mpe Suisse na Autriche tosbondilo bongo mpona bokutani oyo esengeli banda dans une semaine tosengi yo te sala biso lipamboli na yo tia biso mpona mapamboli na nkolo nyonso pote nyonso oyo bakoya bapambolama bazwa bonsomi pambola biso na bolingo na yo epa na yo kembo mpe lokumu na kombo ya bule Yesu Kristo amen.